Maman nanga de toki mawapi Antango baloba kutu moya ngoke na Afrique, moya na Afrique, moya na Afrique eza makasi. Mais oya biso awa vraiment na ebité. Banzete eza ebele o la reine Nzinga lobelaka. Mais mon pepe ezate. Mais biso na Afrique oso mona banzete ezate partout batia tia bandako, partout batia bandako. Nzete soki eza esika ba omona ngo perte. Balongoli nzete batie bandako. Mais awa sikoyo banzete eza partout, mais mon pepe ezate. Botala kaka. La reine Nzinga boyekala. Nani na osala émission na omona te. Wa fidèle la reine Nzinga TV. To omona te. Boyekaka. Kitoko te. Ok, ba fidèle la reine Nzinga TV. La reine Nzinga susu na bosola bino. Bio va ko boyebi ke la reine Nzinga ka pamba te. Soki la reine Nzinga yese ke likambo vraiment ezali. Ba fidèle la reine Nzinga TV. Ba fidèle nanga. Ba fidèle la reine Nzinga TV. Le na yesu poto sola te. Les potos sola la bino ba mama bo pusana ba mama bo pusana to sola le na yima pona sola na bino naza pela conseil minga ko pesa bino te me ya muke bo pusana nazo bila ba mama oyo nano bandenge nini nde na ko koloba mama papa mama ba papa ba tete ba papa bo limbisanga ba mama boya nani ba mama boya yango ba mama eloko nini esila ate na mokili oyo eloko nini o na mokili o esilaka te eloko nini o esilaka te est-ce kozala femme célibataire eza ngambu kozala pe marié eza ngambu te bandeko nanga omoni lelo na obeta lisete epa ba marié na ba femme célibataire na ba marié femme mariée. Donc les naïfs ma pona solo na bino on a dit que bo poussa nanu ba mama bo tika ba papa ba kende bo poussa nanu awa ba mama nanga baloba ke biso basi toza ba vrai chéri. Oui toza ba vrai chéri, mais qui vrai chéri on a mona ngolo kola ezaka ya maloba qui vrai chéri ba benga biso eza vraiment ya maloba ya solo. Mama yo papa na papa bolimbe saka bo kotela ka bepo anini mama mama eloko ekabula na mobali bato bayebi te eloko oyo ekabula bino na mobali moto ayebi aza te omoni kozala mwasi na mobali bamarie ozala mobali no na kati ya ndako bovandaka na bino bien divorce soki ye bokabwani seke bino mibale botambolaki bien te botambolaki bien te na nini mpo mingi makanisa kotambola bien te eza kobima libanda non bino mibale boyokanaki te. Tango boyokani te esengaka nini oyo akena ngambo na ye mosusu akena ngambo na ye mais ezalaka nanu noki te nga na kopesa bino nanu conseil moko surtout bino na bozala na bandako oyo bozoyeba te bozoyeba eloko bosala te concernant en tout cas lisolo oyo eyelinga vraiment makanisi oyo après conseil oyo eyelinga ntango naye kotala ligne oyo video oyo ya Jani ndenge mwasi abengani ye esala inga pasi koyoka vraiment lisolo wana esala inga vraiment pasi makasi nga habite non nga la reine Nzinga nga na leka pamba te nga soki na bina leka seke vraiment eloko ya kolobe ezali au moins lisolo ya Jani tango nga na yoka kiango lisolo ya Jani tango na yoka kiango yango na ye pona ko profiter ko pesa bino ba femme mariée na bino ba femme célibataire na ye pona to solo la nanu yango mona bande na no bino ba mama bo poussa na pembeni ba femme mariée bo poussa na célibataire bo poussa na la reine Nzinga azana posa so na bino toke na no côté Jani na mwasi na ye na nyola Brine bino omoni ke ba problème kweli bango ya kokabwana bakabwani bazali sous esika moko te. Pourquoi bazali sous esika moko te batamboli na bango batambolaki bien te bango mibale ndenge tozoyoka mais nga linga kobeta masolo ya mabete omoni na bolingo soki moko atamboli mabe libabe elandaka tango nyonso yango mona ba divorce eyaka tantôt ekozala côté mwasi tantôt ekozala côté mobali. Pourquoi nazoloba boye omoni lisolo oyo ya Jani na la Brine nazwaki vraiment temps ya kolanda ba collègue nanga na YouTube wana natali oyo na kepa ila danoise wana za mwana mayele na landake mingi ser wana na sepela nepe makasi na yoki ba analyse na yepe
to ya asana ba analyse moko lokola ngala reine Nzinga la danoise na sepela pena na ba analyse o ya salaka na yokiye na tali baninga nanga nyonso o ya Facebook ya YouTube wana ba collègue nanga na landi bango pena na bokebi nyonso eloko o nga na koyi koloba esika na pona concernant Jani na Elbrine eza boye omoni oyo nyonso tosalaka na mokili oyo ezongaka kaka yango na lobaka ntango nyonso nga la reine Nzinga na lobaka bolamu eleka ebele mabe ezala moke soki bolamu eza ebele ndeko na nga bakosala yo mabe me nzambe oyo asala biso akolika kutu jamais mabe moko ekwela yo bakoki konéglige yo batiki yo na ndenge nyonso me nzambe oyo asala mokili akolokota yo ntango nyonso mpe akokomisa yo mutu mpe baoyo basekaki yo bakotikala na soni na yango Jani bino boyebi histoire ya Jani azalaki na Mao na Afrique Mao Labrine azalaki petite sœur na bango ya confiance mais ntango ye poto baye kolinga na bango na Labrine aye kotika Mao nani atala te Mao alela trop Mao alela ya mingi biso nyonso toyoka Mao même nga la reine Nzinga TV to natalaka ngo en tout cas nayokelaka vraiment Mao mais sikoyo nazokamwa Jani Labrine aboye mokili nyonso etelemini mwana mwasi ya bato Labrine pourquoi omoni oyo tosalaka na se efutamaka meme Labrine ndenge aza wana maki botelemeli ye ake azotia libala bato na confusion donc ake kotia libala bato na matata ake bima na mobali ya bato ndenge tozoyoka toyebi te po biso toyokaka kaka tobetaka masolo tokangaka mpe bato te ndenge toyoka eke Labrine akomo bima na homme marié sikoyo Jani pe atikaki Mao Labrine pe azotika Jani mais ye pe Labrine akozana ye pe malamu te to koma so esika Labrine ngala kena na esika Jani asalaki moninga mabete Jani asalaki Labrine mabe asalaki Mao mabe atiki ye vraiment bakabonaka te bazalaka na bango bien mais koya poto akutani na Labrine baye bakutani kotoyo libala ti abotisi mwana mwasa batu azobenga ya kutu petite sœur donc petite sœur mais loki petite sœur yango abwaki yo libanda yango tolobaka bino mibali bozomona pasi lelo eza cause ya mabe oyo bino bozosala biso basi yokalisi kolela ya mwasi ezaka babe mwasi soka afukami na mabe oyo osali ye ezaka mabe bandeko nanga na bino mibali oyo bomesala kolingalinga olingi mwasi oyete otiki okelinga oyete otiki kosakananga na vie ya basi boyebake mwasi soki afukami aleli vi na yo nyonso ekozala malamu te yango tokomona mibali ebele lelo bavi na bango eza subien te cause eza mabe oyo bosala basi na bino bosengaka mpe bolimbisi ntango osali mpe mabe senga mwasi mpe bolimbisi milakisa mabe oyo osala moninga me bino ezalaka te mobali azalaka te ti mibali nyonso te ya malamu baza mibali nyonso te ngai na komprenda mibali nyonso te oyo ya malamu baza 20% mais oyo ya mabe boza pena 80% bosengaka bolimbisi te mpa basi mabe oyo bino bosala bango bomilakisaka ke bino kaka bozalaka bato malamu bino kaka bato malamu me mokili nyonso emona mabe oyo bosala Jani lelo soko zolela o Labrine mitana no pe yo moko eske lisumu nini oyo salaka mabeli ni oyo salaka mwana mwasi abadu lelo sikoyo o bano loba pona mwana mwasi pona Labrine non oyo basali yo mona kaka normal ndenge mawa lelaki ndenge yo poko bandi olela ndenge mawa lelaka ndenge yo pozolela lelo na banzo komo raisonner mawo mwasi nanga mais na koyebiso papa trop tard ezate tant au moins les carabons et salami bundana no pona mwasi na Labrine koyoka gauche droite te bundana nanu senga ba conseil pa batu kotika ina no boyeto ba kya ko bimina mobali boyeboy no kotika nanu te mukile za compliqué oyebelo ko nini tina kya kibimana mobali wana solo la luka ba conseil ya malamu ko luka ba conseil ya mabete pe conseil na kopesa yo ko luka conseil ya mwasi te
biso basi tozalaka mobali soka luki yo po opesa conseil to milakisa lokola biso toza basi malamu opesa mobali abatu conseil moko ndenge yo osalelaka yango nzoka zero luka pena baconseiller luka ser moko ya malamu mo omoni mpe ser avandaka bien na libala okonfirma mpe garçon moko vraiment oyo vraiment aza responsable vraiment avandaka bien na libala na ye na mwasi luka bata bongo senga conseil bokutana na brune bosolola mpo bana baza wana kotiano kiganki te kotalatala bato bazolobaloba te jani papa kotala bango te mpe bango bazofinga yo libumu eza sante eyeli yo ye moko oyebi soki ozopema bien soki ozopema bien te mpo soki ozalaki na problème ya sante olonga oluka sport mai ntango olalaka na yo bi okendaka kayu na yo papa koyoka bato te yo talaka vi na yo ndenge nini ozomene vi na yo bondela mwasi na yo ekozala malamu siporte kaka oyo nyonso tosalaka ezongaka kaka mabe tosalaka ezongelaka biso mabe tosalaka yo moto ozali wana oza na mwasi na yo na ndako bovanda na bino bien kaka kobima libanda lelo omoni mwasi ya libanda tika yo mwasi ya ndako atika yo bato nyonso batika yo omoi teke vi na yo koma kaka mitelenga bapapa bososolaka te bososolaka après na quel côté la brune yo zokanisa ndenge otiki mobali na yo likola mobali ya bato aza na mwasi na ye ondiyi mpe mobali aza atika mwasi na ye non mama na nga kitoko ekosa yo te bakosa moto mosusu akoya pena ke oza belle oza boye mama oza boye mama kitoko ya mwasi eza flair omoni tozala boye eza flair omenga baproblème oyo ozwi lata kaka baproblème wana okomona mwa eleki mingi omona ndenge okobeba yango bala bakitoko ya mwasi eza flair na moi soki obwakili yango mai etelali soki obwakili mai etelemi yango babaka mwasi aza flair po flair ebongaka etelemaka elalaka mpe yango la brune kolanda kutu teke ndenge natalaki ndenge oloba ye maloba wana esala ye nga mpasi vraiment oyo naza mwasi nakokana nyonso boye mama mibali oyo ozozwa baokosa bino mobali mosusu akoloba mpe koza vrai chéri oza boye okomi mati mapeka okomonake mobali no aza ntina moko te nzoka ntina te eza na ntina mobali oyo jani ye ayebi badefunu nyonso ayebi ndenge olalaka ndenge olamukaka ayebi mabe na yo malamu na yo me oyo alibanda ayebi defo na yo te ayebi yo kaka ndenge azomona ozongela ndenge yo moko ozoloba azomona kaka mwasi boye donc azomona yo bongo mpo oza na ndaka libala me ntango okabwana jani akolandaka yo lisusu te jamais abengana wana tio na ndako ekosimba te po soki atio na ndako amonaka lokolo ozosala ye lokola ndenge osalaki jani mama na nga poto ekosa biso te poto eza lola te omoni poto tozali eza lola te okoza basi ebele na poto bazala na bamillion bamere malu tomona oyo bayebana balorista congolais bato ebele toyebaka oyo bayemba bango na banzembo bazala na bambongo na bango bazala na bavi na bango ya bie milelo wapi bango keba mama vie apressé eza mabe vie apressé eza mabe mama keba oza mwana moke te oza deja mama oza na bana age eza nango nanu mibatela mpona moya lelo 50 moto aza nanu 60 moto aza nanu 70 kutu tokomonake toza nanu na kala ezalaki 50 tokomona bango mikolo me lelo 50 moto aza nanu na 60 yango na mama keba mobali oyo ozolanda no bengani papa ya bana yo mpona mobali wana eloko te mama lelo oza bien lobi wana bino mpe bolingi bavie ya presse eza kitoko te soki ezali ke bolanda bavie lokola bafille mosusu aza na ye moko célibataire mais azobokola bana na ye azomema vie na ye kaka na malembe c'est bon mais bino bolingi bakombo bolingi makama minene donc eza vraiment bien te oya osimba motu okoregrete mpona nini asalaki bo mpona azomisaki boye yango na mama na nga conseil oyo moleve seigneur azopesa yo la reine nzinga eza ke vantisana no motu na yo calme koyoka nanu makambo ezoleka na bainternet te kanga na internet na yo vandisa vraiment motu na yo belela nzambe na Jérémie 33:3 belela ye aya nanu belela nzambe bon fukama bondela nzambe na likambo esili koleka une semaine okozwa solution bengisa mobali na yo vandisa ye senga ye pardon eza nango mabe te ante osalaki ye mabe moko boye toyebi ke mibali babosanaka te lokola biso basi okokanga mobali na mwasi kelke mikolo mpo bosani eswaka biso vema makasi vema te okosilika mesuka nango me bango te ya bango ezalaka
pasi makasi ya mwana mama supporter pasa mobile na yo un jour ekosila nango vandisa mobile no bosola bo vanda ekoza malamu yo kotika Jani me yeba Jani azali mwa mobile Jani akoke bondela ne pe mao soki mawa bota abala na yete omona pe libana bango pe zongi bavai na bango pe malamu perda dana ni ezane yo ya wande bosalaki moninga koluka pe teke pa na yo pe ezala bongo po mao azana ye bien vi na yezo ke na o malamu totalaka pe bango na Congo mao azana ye bien azana posé moi moi ça mobulu te azana ye calme azobokola bala na ye mais yo pe koto to yebili yo pe makambo mobulu te mais arteka oyo sali ya kobima libanda yango moni bato bazolobela partout mais mama likambo ko elaka ka moto ezwaka nzete te ezwaka moto bao bazoseka yo oyebi vi na bango te tango mosusu baso batangeli biyo bango okoloba peke nzoka ngeza la malamu ba mosusu omoni munoko tolobaka so totie kamera liboso na biso tomona lokola biso baotala biso mais kolanda bango te kanga kaka internet mikolo kanga matoi no mibale taela nzambe mobali ya bato tika ye po aza ya bato aza papa ya bato aza na bana na ye po mobali ya bato aza mobali ya bato bakangama na mobali ya bato te yo kangama na mobali ya bato ozofrene bavi na yo même ndenge ozobengani mobali na yo po na mobali wana yebaka ata bozokontinue vi na yo ozokanga bachance mwasi abimaka na mibali ya babala te soki oza célibataire luka célibataire na yo bosolola soki esimbi bovandi esimbi te eza mokili nde tozalaka boye toyo na bolingo toyo tovandaka po tobongisa tozala tovanda esika moko mais soki esimbi te nyango nde namonaka susu nakota nano kote mosusu nde alobaki bamarke bovanda bacélibataire eza mpe na basi mosusu omona mobali bokabwana na bino deja kala mobali ya bato akoma na mwana mwasi moko boye azotia ye kimia na makambo nyonso pa yo ozali obombe lokola nzembo ya nyoka longo pourquoi soko omoni ke yo na mobali no bokabwana mobali azwi mwasi mosusu ya yo eza wapi azwi sherine mosusu tika bango basala vi na bango lobi nzambe akopambola bango bakoma elongo ta mosusu yo esimbaki te ozalaki mwasa mabe te yo nde ozali na karaktere ya mabe te ntango mosusu ya yo esimbaki te ezalaki ya bino te oyo akutani na ye aza oyo ye oyo nzambe aponela ye likola sapatu na ye tika bango me basi mosusu oyoka mobali azwani mwasi moko boye bokoma kokende ntina bafeti kokebeta masolo azwa kutu mwasi moko ya boye boye mwasi mabe na mokili aza te kitoko ya mwasi na oyo alulaka ye oyo aza pembeni na ye mwasi mabe azalaka te okende olobaloba ye kutu boye ozoloba mpe bakipaka yo te bakipaka yo te nde balaba kaka bakomprese zero bola bango bakomprese zero bokomprese kaka bango bato balobaka so oza no komprese te mobali wana bokabwana azwi mwasi mosusu mabe eza wapi okolandela ye na nini tika moto abata asala vi na ye asepela kaka komba mobali yo moko bibengaka vrai chéri mais zo mobali bomibengaka kaka vrai chéri na kitata na ndao kaka mais vrai chéri alanda mobali te so bakabwani vrai chéri atika mobali soka azwi mwasi na ye mosusu abavanda mais soki oza vrai chéri ozolanda mobali boyokana bengisa mobali wana bosolola bobongisa trop tard eza te soki olingaka papa abana yo vandisa ye bosolola akozongela meme aza na motu mosusu soki amoni ke mama abana ye avandisi nga mema alobi tosolola na biso tobongisa même mwasi wana kotika kende papa même bolingo na bango ekomaki na suka mais jamais kokotika moninga mwasi kuna na pasi bolingo ya mobali na ye esilaki te yo vana na ye kaka bovandisaka mibali na bino ba ex na bino so bolinga bango kaka na mitema bosolola comme ça bovanda bomema vi na bino na ndenge ya bien ke tango nyonso kotalaka bakomba mbala basi ya bato eza mpena kitoko te sopa ya bino baseka ya bino tango oyokaka banolobelake pa ozali ozoseka tala komprese oyo eza malamu te bolobela bambanda te esopa ya bino yango wana nda bino mpe bafemme marie mpo nalobi ke bacélibataire bakabwana bino siko bafemme marie boza na kati ya ndako ozomona peke mobali no abima na mwasi moko boye oyoki bango sango ke mobali abima na mwana mwasi abima na mobali no mbala moko bomi libala zoba te yoki boma libala wana mobali wana olinga mwana mwasi akeluka ne mwasi mosusu boboma mabala te mpona bozoba oyo soko moi likaka bongo sala pesa mobali no punition vandisa elakisa emaki oboyi amona biaki mbala nsima akosala so bozoba na te me boboma mabala te eza mpena kitoko te mpo libala ezalaka bien surtout so okutana moto alingi yo na motema ezalaka bien so okutana moto alingi yo libala ezalaka ma bien mais so okutana moto alingi yo te lelo zwi oyo ye te so ozwi oyo ye te
misapi 5 esili 5 esili 10 bakomo tangelo ndumba nzoko za ndumba te mais pona ngana obenga ngoke eza pe normal te mwasi misapi esili eza pe malamu te tango lingi moko esimbi te mibale esimbi te mutu fo esala mutu oyo fo esala fo mona yake seke na memina bango na ndenge ya boye wana toboyani mpona boye mosusu mpe mpona boye ya mbala oyo ngande siko na koyeba yele yaomona ke moye bakontele misapi ebele eza te baninganaka basi eza kaka conseil molevese donc amebelaki bino bosilika te kanda te soki mpe nalobi mabe esika moko oyo abeti libaku na ye tout motema soki epai azali donc etuti ye na ndenge ya mabe en tout cas eza kaka conseil namebelaki bino eza conseil biso tozaka liboso mpona kotiaka ba place ok baninga na nga na yango vraiment bafidèle surtout bafidèle na nga ya La Reine Nzinga TV nalingi bino mingi vraiment bokontinue kaka kopartage baémission ya La Reine Nzinga ekosala bien tozali mpe tokozala tozali vraiment tozali mpe tokozala mpona libela oyo eza tv na bino ok merci naopesa mbote epai avie na nga Alpha Mieze bambote epai ozali apres nazopesa lisusu mbote epai ya Yolande Mobele 4 fois maman, il get aimé, 4 fois maman, oyebika na ba conseil opesa La Reine Nzinga, merci. Après na opesa isusu mbote isusu et pas un journaliste nanga na kombo ya garçon de luxe Francis Motechando bambote na yo pa yozali après nazo pesa isusu Dora mwana mongala bambote pa yozali après na opesa isusu journaliste nanga pe Angola Yannick kala te tozela yo ba ozeloka yo musala ngo ozosala tozela kaka Yannick bambote vraiment pa yozali bon pona lelo nga na sukisi nanga boye tokutani mbala sima merci